Oui, nazo regardé Joseph Sangaka yibu toza na poison. Omoni bino mo ba journaliste ceux qui bozo sala ba émission, bolukaka emo bo sala ka ba réunion na bino. Bo sali ba réunion ba chroniqueur na ba chroniqueuse. Bo solo li mikolo surtout sala baise et loko boy. Te ba rande ni ko sala baise parce que bozo ko tatonner makasi. Pourquoi na lobi ndenge wana? Oko to so lobi ke non biso bata théâtre poison sala ka te, oso kana ba cheli poison. Mais quand biso mo ka to le na télévision ke ngande na zabo ba chela kinga poison. Ngande na zabo na poison. Vous ne voyez pas que notre zo compliqué fanatique na biso na population na biso. Ngai bato ba théâtre ba pe mabesi ngai. Est-ce que na tuni muto na meto kuta na to sololi mais na kati motima mbiki oya linga ngai te. Ozo mon. Mais na ko manifester en côté mais tellement que je suis l'enfant de Dieu donc na zona na kena wese na ngana sali ngona kitisi nga bon. To za mana na nzambe. Ye moko lo oya linga ngate ayebi le pourquoi lingela ngai te. Mais pour ngana yebi que ses collègues, ses sœurs pour moi donc voilà tout ce qui wa. Non, étoile les autres comme kita na Mireille pour nani pour biso ndem tolinge comme kita entre étoile na Mireille. Ce qui vraiment tolinga ki Mireille be tolinga ki étoile to ngoto sani to ngoto vanta bango to boma moto. Alors Mireille na étoile baswaniti biso ndeto pelissimoto. Ezali biso. So on a dit ba voice na landa ki on a boke binyonso. Nga fana lo bana télévision na yo ka nan likam. Nga na linga raté na ko bari kam na salle intervention et logo nga na lalité natalité non. Ba nga ya au démarrer. Oh, yo bossa internet salega na teva finga ngai. Tena salega na ba émission mo boy ta na sala ba témoigner salega na teva finga nga. Est-ce na répondre ka na répondre ka parce que je la na yebié. Na le baka non. Na le baka ngo ako sala ngai le côté. Alors que Luka guerre était entre ngai, oui, ako sala ngai le côté. Ils sont yambi ako ça comme ça que non, au moni ya wana na ko sala le côté. Parce que c'est ma petite sœur, elle me connaît. Na répondre parce que na yebié. Na zo que na yebié. Na yebié. Azara pas actrice nanga. To ba tole na réseaux sociaux mu chopi. Tendresse. Nani susu. Oh to finga. Bande ko na ngai. Tant bino bozo finga ye. Mislo ne pas fingi. Ah mislo le pe o ti pa kele ki na ngai. Hein? Ah. Yo na biso ko be makambo fo zala ndeo makambo. Ah. Nga zo comprendre bino te nazo tout par cœur ya kala mo tonda o toni nazo ebate. Nene botai. Mama leki na biso. Mama leka Gabriel za mama leki na ngai. Na sengio pardon. Tant on a talo kana émission le ketchu na nina leki sango mango. Po na bi eseke a oza incendie. Mais là on a sepela ki muke kat na yo ozo beta. Mais ozo bongisa na ba réserve. Voilà. Tozala mikolo. Toko bota binote. Neti yo za mama na biso. Po to bengo mama leki. Yo za mama oyo boti biso, boti Gabriel oboti biso nyonso. Na ba Miraisa wana to benga koko. To oboti ye. Alors yo no za le ko koti na 4 millions na biso, yo za mama. Ato sa oza leki pa na biso moza mama. Po to bengo mama leki. Yo ne sko ça c'est fort. Soko Monica ba artiste comédien ba soigné et pese nungu yo soko le gars pour na biso atake mama na biso obo moto ovantaka biso o pesa biso wa conseil pour tozo ngana nzela. Mes chers internautes, bonjour, bonsoir, parce que nous sommes émission Oyo et comme les bino, émission Oyo sera toujours présentée dans humble serviteur na bino Prince Luamba au Bopesa na Kombo ya polemu kendi pona mituna vraiment na nzela ya chaîne bino Africa Espoir TV JD Africa Espoir TV JD pour continuer ko s'abonner, ko liker, ko partager ma vidéo beaucoup ça là vraiment déci vous avez vraiment déci merci mingi pen na migra malunzi au hasard derrière caméra ou vraiment azana pona msala vraiment merci par rapport à l'actualité vraiment na sali effort ya melabino moko ya artiste comédien na kombo ya Mireille 7e baga étage asuka otozana e na plateau otozo vraiment ta ya ko soana e par rapport mambo ya Mireille ça ezongi bwekebwe mambo ya duchesse na anse nini les carnaval artistes comédiens pe surtout mambo etali ya poison nini les carnaval artistes comédiens vraiment tout vraiment tant ya ko solana vraiment merci na ko zalen gratter ya ko remercier balobi Flore qui sous maman na mi Flore qui sous maman na mi Flore pe manager Alberto Kalele, Préfina Bangou na Paris, Igor Pression Magique,
Christelle Mbunza, Darceline, Swana, Amania, vraiment, Bambote, Yangwana. Merci. Tout ça, bon, on a mis 7e baga. Bonjour, 7. Bonjour, Prince. Bonne santé. Oui, Nangolo Nzambe, ça va. Santé, ça va. Oui, très bien. Bato bayebi bataki na ba monsieur eleka ki au salaire penangai nobi santé ça va c'est que évolution zo kende kitoko tellement que de chara Nzambe na première position na lobi santé ça va donc sur le botel la moto mokili ko solo posa na monter donc total la kan Nzambe donc et pas Nzambe nyo sur ezala OK Nzambe nyo sur ezala OK mais ba artiste ces bande comme souci ba contacter yo to bo solo li par rapport à solution par rapport à l'état de santé na yo. Bon, tout cela qui na Guécho. Voilà. Pour l'instant, tout ça, on a solo na Guécho. Donc voilà. Solo na Guécho, c'est. Soni ne ça la bino artiste tout maladie ba poison ndeti kapé a ibutu na ebité so bobenga na ki bosolo la ki ibutu ça ni. Ibutu na poison ebité. Na wana ebité. Toujours apprendre on rapa nanga. Oui, nazo rendre Joseph Sangaka ibutu za na poison. Omoni bino mo ba journaliste ceux qui bozo sala ba émission bolukaka emo bo sala ka ba réunion na bino bo sali ba réunion ba chroniqueur na ba chroniqueuse bo solo li mikolo soto sala base eloko boyi te ba kande ni ko sala base parce que bozo ko tatonner makasi pourquoi na lobi ndenge wana oko to so lobi ke non biso bata théâtre poison sala ka te oso kana ba cheli poison mais quand biso mo ka to le kana télévision ke ngande na zabo ba chela kinga poison ngande na zabo na zana poison. Vous ne voyez pas que notre autres compliqué fanatique na biso na population na biso. Tout me ka un peu ko longolana na babiloko ya ba poison. Un enfant de Dieu akoka koko saté. Un enfant de Dieu abenga eloka mabe pembe na été. Quand vous parlez que oza tout le temps ko ba toujours que non ngande na saboye ba chelinga poison. Okoya ko kufa na poison pambo kana ko kufa na poison te. Ongande na saboye babokelinga malade ba ko bokelo malade na ndenga solo pamba okufi pe okei. To éviter babiloko oyo ke ba pesa ki mutu boye poison basala ki mutu boye bien te ozo monde parce que biso mo na télévision tozo ba ke non na le monde pour nani il y a notre sœur Miraesa au monde quelque part to banako zonga to banako pesa Miraesa raison ndenga zo ba ke non ngana ko ya ko na osani ba chela nga poison vous voyez to éviter babiloko mususu ya ko lobaka na kati ya télévision biloko na fuma to ki mayango Toki Mayango. Ibutu, c'est exactement ce baseball. Là, je ne sais pas. Ibutu, c'est un ami na évité que ceux qui battent qui est poison ou pas na évité. Donc, nous avons babopo, batte belé, baloba ma poison, bakanga ba on a poison te dans autres. Ozo mona. L'artiste belé, nga batche linga poison, ba komi boza poison te maramusus. Alors, toi éviter babiloko ya poison, éviter ce poison, on a aspirine ou bien novalgine. Nous avons batté que non ceux qui balobne poison mais li kinini obiki na yo. Non. Et bon, moi, quand on évite, tu vas comprendre les dimensions. Nous avons évité. Attends, tu vas beaucoup comme la vitesse, mais vitesse, c'est un poison. Ah, mais non, laisse tomber. Tout est là, tout ça là. Pas dans les mauvais sens. Donc, nous avons dans le sens, ça m'a bêté. Si on crée base, dans des moussous. Il y a tout ce qui est un poison, nous avons vraiment habité ça, il y a un combo. Donc voilà. Est-ce que tout le par rapport à Mambo, le béga ya poison pour Mambo Miraesa, le bande que belé à théâtre, télémélier, par rapport à propos à Tenaki, mingi baza pe contre ye, mingi ba pour ye, n'habité. Par rapport au ya le baki wana, côté na yo, au moins attaqué na raison, toi ça qui na tort. Bon, nga naza wana naza ni contre ni pour. Miraesa c'est notre sœur, amie, collègue. Donc, on a cause à la contre on a cause à la paix pour yété. On a naître en tant qu'un enfant de Dieu. Donc, on a pour notre kimia. Donc, Mireille, ce qui a l'obaki pour naïe. Net sur la nature, on Mireille l'obaki pour naïe. Ce qui a l'obaki à quoi kinchasate. Oui, c'est bien bon. Eza mutu na mutu ayebi esika nini oya pemelaka esika nini oya zolaka kimia ngana na za villageoise na za matadienne ozo monde mais na moni ki na kin na monique ça va na va ina ça non donc place mutu oya monique azo se retrouver à se retrouver et ni ko bakate ke soki mutu oya kesiga bazo se retrouver te bazo luka yo so mona bamboka musuba to musuto mona bango ba dekona so bazana ba poto wana au monde to o so na to kinde ko ngana o souffrir nazo kemba moyen te mais bisto kansa ko azana poto do ko kemba te ozo mona
Donc to meka un peu ya nga na osanga bande ko nga vraiment en tout cas pardon bolimbisi to tenir ye penza rigueur te ceux qui alobaki ta mususu na balangage mususu bolimbisa ye c'est notre sœur c'est notre collègue notre yaya notre ami azapele ki ba yaya mususu bazana kati ya théâtre donc voilà donc to meka un peu ko bomele moto côté wana parce que c'est notre sœur. Maman te daki ya oluka ko pelisa moto pa bandeko na epo batu mingi nde ba okenango c'est gazana ba ranking na bandeko msusu o bataye na bango na kati ya Angola o baya pona ko citer ba kombote bandeko msusu bazana na Angola o baya ana ba ranking wana tazo banga ko ya wana to ba ko tele poison bani tout ça eza ko oluka ko pelisa kaka moto po mingi pe ba olobake azo luka kaka batie suka po Mireille qu'on se le dise aza susu na succès te ba doye ba sauter. Bozalaka bongo bino bata ba réseaux sociaux parce que nga peta na sala témoignage na nga bolobi que c'était mbaga asali ka témoignage pour ka bacha capo succès silaki vous voyez donc mutasi sa mutu carrière pe succès pe valeur ezaka nzambe yemoko donc on to loba na ni contre ni pour na makambo oyo Mireille azoko loba Mireille tant zaki na Angola nanga ina yo tozala kité makamba wela kina bande kone na Angola nanga na yo tozala kité alors makamba discuter mamba beba na bango wana etali bango moko alors to éviter de que non soki likamba beba na ki basona ki so talibo likambo eza ya kala non mais pourquoi trop de misa encore alelo na réseaux sociaux ozomon so babema nisa makamba kala eza makamba lelo te bablo mususu to melaka yango o meli yango peno sumbi yango eleki obendi mai na wese eleki kei do obosani nyos mutu na vie so za bongo en tout cas o ko avancer na vie na yo ngai bato ba théâtre balba pe mabesir ngai est na kena na tuni mutu na meto kuta na to sololi mais na kati motema mbiki oya linga ngai te ozomon mais na ko manifestant o te mais tellement que je suis l'enfant de Dieu donc na za na kena wese na ngana sali yango na kitisi nga bon toza mana na nzambe ye moko lokola linganga te ayebi le pourquoi lingela nga te mais pour nga na yebi que ses collègues ses sœurs pour moi donc voilà tout ce qui wana donc ce qui Mireille lobi yango là ça n'engage que lui-même ayebi alobi yango na nani mutu musako balikamba mutu moko alobi yango pona mutu moko mais tellement que biso bapandi sango to me makamna ndenge mabe to panja pona batu nyos pona nini po mutu nyos batu nyos to bayina mutu moko wana omoni ke wana skonde ko makamabe wana nde ezoko mamabe to éviter biloko wana Mireille c'est notre sœur ba collègue na ngai donc na la ngai batu muso bige to ko tsaye 12 soki 12 to ko ngo mingi za na maison mère donc 12 ans za suspension nde basala ki pe ngai donc ba suspenda ki donc na comprendre que do a c'est que ngai oui ngabe na comprendre que c'est que ngai basala nga 12 wana oui ba théâtre te oui na comprendre directement au moniteur on zota la biloko mon biloko musu ba tolba na télévision ba bi avant ko loba faut tourner to tourner ba langue na biso ngai naza wana naza ngana observer aka makam tant likambo boye muninga komeli muninga bona tali bona landele bonga bia likambo elandeli boye donc c'est que ngapi basala ki ngai boye donc voit directement donc j'ai vite compris que non likambo esalami bopo ngapi basala ki ngai yango vous voyez donc to longola ba esprit wana ya ko étouffer moninga ko bloquer moninga soko monike moninga sali mabe bo benge bo vandisi bo lobi na yeke non en tout cas eloko sali eloko tindi message voix nani émission sali wana to sepel na ngote mbala sima mi raisa ko zongela ngo susuté directement moninga ko senga pardon non étoile ezoko makita na Mireille pona nini po biso nde mutolinge ko makita entre étoile na Mireille soki vraiment to linga ki Mireille be to linga ki étoile to ngoto sani to ngoto vantsa bango to boma moto alors Mireille na étoile baswanité biso ne to pelisi moto ezali biso so on a dit ba voice na landa ki yango na bokebi nyonso nga fana lo ba na télévision na yo ka nan likam nga na linga raté na ko ba likam na salle intervention et logo nga na lalité natalité non na landi yango na bokebi nyonso na landi nyonso ba émission o ba tindeli ngai ba émission o ba ndeko basali batindenga naza na plein émission bandeko basali na tali yango tala na surtout à 3h 4h du matin na surtout de faire là donc je me dis non on tala ba émission pour nous après prière na côté na YouTube na tali style na clôturer na prière donc voilà donc to éviter ko lo ba mabe pona moninga parce que lelo to lo ba pona mabe pona Mireille be to ba mabe pona étoile mais lobi nango ba lo ba mabe pona yo to ba yango lelo ba to ba lo ba mabe pona ngai lelo ta mosusu baza malamu na ngai alors to éviter biloko wana soki Mireille asalaki biso mabe po ngape na mitie na kati wana pourtant Mireille lobi deke bachele bakobochela nga poison nga pe Mireille naza na kati non parce que naza artiste tant lobi bongo na étoile pas na kati parce que naza artiste alors
kolanda voice na bango étoile alobi mabete étoile alobi bien basenga ki ba numéro ya bandeko o bazana ngola étoile la salini ni APC oui c'est normal ils ont le kolanga za muto matadi babila nga 7e bagarre ah yo za na matadi kuna bien yo za na kisasa ah ba prêtre ni bandeko no matadi ba okeni matadi o ba prêtre ni yo ba na mona matadi wana pesa biso numéro na bango non ko pesa te na ko pesa mais ya dina oya miraite papa Koba, chérie, oui, alors bien on peut bien que Mireille a été que perdre téléphone. Alors bien on bien la voice na moi ça bat. Alors bien Mireille a perdu qui téléphone dans un numéro na été mais ceux qui bozui nani Mireille et ceux bozui Mireille pas bidi pas moindo té. Bozoé pas chef na ngai pour azala groupe na yé na Angola. Elle a expliqué clairement na moi ça bat. Alors bien clair. Alors, biso ndeto longola kaka désordre to kunto seme wana po eza malamu te biso bana na nzambe. Tumel to leka na ba émission to tanga akoma nzambe. Bozo mona te quelque part tozo sala mabe. Tozo luka ba bez oui. Tozo luka soki banini tozo luka na oui, mais to luka na ndenga kimia. Po boye ko te barankine mo na le bango met fa tozo na bana. Tanto sa ba makambo nyonso bana na biso bazali. Bana biso pe bazami, bana na biso pe baza. Mi bana biso ba ko acceptaka ba bêtises tout le temps. Bana biso pe ko accepter ba bêtises ote ya mo ni belle mzuzu akomi nga bala mwasi et là boso a proposer nanu avant to zalanga no mwasi na mbai faut tika na théâtre parce que pour ça la boye que non ezo ko apporter leur mon côté ezo porter toujours ba guerre na ba polémique na ba problème au ce monde quelque part tout bon sa côté wana to za la peine ba responsable nous sommes des responsables mais to comme on peut 24 na biso bino bato boza ba hypocrite ko tindaka bato ba finga bato ba n'importe quoi to éviter ba biloko oyo eza malamu te tozo bima basa tout quelque part to sala ba makambo oyo sala scandale na kati ya nini ya groupe na biso ya biso artiste comédien ou comédienne ozo mona to éviter ba biloko wana tozo mona ba pasteur pe ba na problème na bango ba pasteur baza na problème na bango mais tozo mona ndenge bazo luka ndenge ya moyen ko gérer ba problème na bango na ba politicien pe baza na problème na bango tout ce monde ndeni bazo luka moyen ko gérer ba problème na bango alors nous aussi to luka moyen ni ko gérer ba problème na biso pas que tout le monde entier baka que non que dikambu boy pété boy dikambu boy sali boy non voilà parce que tout ça na secrété au moins ni boyza malamu te to komona obanga na pona koloba na ba secret na baninga ngata mso ba bageno 7e bagarre tout ça za bona bonga na ba secret ba tebele o tina na secret na bibisa na télévision ya mutu te parce que tant que bengi moninga bino ke secret ta bokabona moninga wana secret ne okobimisango au 15 jours okota nango na sama belé mais autant que émission bandeko batsala ki loneti ya ba analyse ya ba muchopi ya ba tendresse binga je pense autant la kango il y a tendresse oui natalaki il y a tendresse natalaki tendresse vraiment en tout cas non elle naebi muta ba trouble naebi ndenga zalaka tendresse vraiment chanase c'est ta sœur. C'est ta sœur business toko la mutarosonga simaza tenga za hypocrite na landa ki émission na ye kutu yemo patindela ki ngalien natala ki yango na boke binyo so pe na tindela ki pe voice po na boita musumu na voice na ngai yo kami tout ça na tindela ki voice na tind olobi ozobanga ya o démarrer oh yo bosa internet sa lekanga na teva finga ngai tena sa lekanga na ba émission mo boita na sala ka ba témoigner sa lekanga na teva finga kanga est-ce na répondre ka na répondre parce que je la na yebié na le baka non na le baka ngo akosala ngai le côté alors que luka guerre était entre ngai oui akosala ngai le côté il so yambi akosala parce que non omoni ya wana na kosala le côté parce que c'est ma petite sœur elle me connaît na répondre parce que na yebié na so que na yebié azaka pas actrice nangati donc ngam na pesa combat tendresse Dibinga tendresse dibinga, il doit comme tendresse. Oui. Ah bon? So yambi na émission na website yo. C'est maman tendresse dibinga to na maman na yo 7e bagarre. Tanga benga nga maman. Abenga nga maman ibit pourquoi benga nga maman. Comme na niveau démarrer, on tenir à démarrer na émission. Yango na yebiso ke na yebiye. Comme na niveau démarrer, c'est ba manque respect à manquer leader na yi, tendresse à manquer leader na respect. C'est ça le problème. Wana siko fo o yamba yo tout ne pourquoi manka ya na ep président na respect. Respect pe muto apesa comme bato bota la biso ba internaute ba abonné bota la biso, c'est tendresse dibinga, tendresse kombo azala nango wana muto apesa yeyo. Maintenant ça manque respect. Nyanso makam. Babi okobota bana no se bazala mitunde ngemo te. Te choka ngate. Tellement que na yebi na trouva go normal. Na trouva go normal.
Oui. Maman Mireille. Bon, tous nous comprendre bateau. N'a pas comme dans la chaîne de télévision. Aussi mon la chaîne de télévision et c'est nga fait talama. Mais si koto gérer ango. Et go talama na qui impolitesse. Aussi mon Mireille ça na muchop et Karizali. C'est sa grande sœur à cause d'appeler Maman Boti. Aussi mon tant Mireille bandit théâtre nanga na yé tous à la quitter. Vous comprenez? Nanga ina yé tous à la quitter. Tous à qui n'a qu'à monde en côté. Pour nous battre que Mireille ko botanga no 15 jours. Nazo ba que non nanga na yé na monde théâtre tous à la quitter. Aya zala qui déjà. Donc moi limité zala na respect et go zala bien. Et go zala nango bien. Aroyo kanganga aroyo kangai. Nazo lingana tala sko biloko na ya sali. Na Nathalie Angote. Au moins na ko sala ko nazo ko bapo na yé penda makaste po Nathalie na biloko na ite atindela kingai. Atindela nga biloko na naza nango Nathalie kina noté. Na mano si sanon ya tendresse ya bisinga ya Mireille ya 7e chana 16 ala mupandi ma petite chérie obine na lingela kayo. Boma moto tendresse na ngai. Boma moto. Wana ya na yo monde ngo pesa nga respect. Na yebi ke yo emo mutu so baluki nango beti na yo. Obeti na yo beti ne so beta na télévision mais na sengo pardon. Yaya na yo. Chana se. Ok, c'est bon, merci. Mais arrivé pe na mambo ya benga Mireille ça ya soir na ye. Na zo luka ko ndé numéro na ye na sa numéro na ye. En tout cas so numéro na ye. Maman Top. Ah oui. Na yoba ki étoile loba ki Maman Top azana ngo oui oui. Yo ta singa pas Maman Top. Ah oui oui, na ko senga Maman Top na sa numéro Maman Top to komanaka. Ça s'appelle Kechu. Problème est les Kechu, la telle Kechu na numéro na ye, na osenga ya ko pesa ngai oui, na obenga Mireille to solo la na Mireille na meka impe ko solo na ye, abong ça pe langage na bi Mireille za ka trop direct. Mireille za ka soka nyati donc na solo na ye. Biso ne toujours gravé c'est yango. Biso de artiste, toujours gravé c'est yango. Oui, appelle ni ça la artiste bien. Appelle wana pena so ya boye mamba appelle wana. Il y a le bindé ni bandé le place en comme ça on a commenté te bandé la ndenge mi wana te bandé il y a dans na posta bien OK non tout ça appelle ça la artiste bien sikoyo faut monta bo sala ba analyse na bino bo sala ka ba analyse na bino bien Mireille za la kana Kinshasa te Mireille za la kana Angola soko moni muto comme na niveau ko lobelo ko wana boy c'est que ezala bato ba pesa ke ba information. Tout ça, tout ça, négatif, tout ça, côté mutu mort raté. Que non, Mireille le qui n'a raté que ça la nini. Non, ils ont tant sous ba pesa que information nga kutu. Balongo langa netinga par exemple, nga netinga na ngam dali boso kutu na koloba. Nga na kena kinga kati o pulu tanga kufaka. Til de 2020, til le longa na kenda. Pone ni balongo langa na nzela. Balongo la. Oui, kasi na ko comprendre ba 12 ans bazo beta wana te. Tant que nous avons tant que la télévision, tu as des makamuni, tu as des autres qui ont malam na mabi. Tu es tant que Zara que est ce que tu as liste. Ah, na yela yo na benga ngoni na yela yo ba papier na nga. Hein? O kota. O ngana kotisa o ngana na kotisa o papier o soko tika na ngo ba benga ngoni nyo. Accusé de réception. Na yelo kwa yango mais tellement que appelle l'équipe appelle Nyon César appelle la collège Masia bon zambe na lola ndenge za wana soka lobi ke ata ba sali accusé de réception ata ba papier na yo batanga te ata ba lettre no batanga te mais zambe to bonde la katongo midi pourquoi soka lobi toucher mon thème à président de la République pour ba benga yo ba ko toucher nzamba za ndenge na kosote ndeko na ngai biso to bata mokili tuza na biso na eloko te mais nzambe soka lobi ke non ndenge za bona za sa kimia pa mama Olive Lembe abenga mwana mwasi wana akobenga ye amen akotinda mutu te na yebisa yo nzambe za ndenge alors la ngana taela ka nebele ye na kota suba lettre te oyebi tanga na za nango na kota suba lettre te na kota na ba na kota susu te pona kufa te nzambe na bonde la katongo midi pourquoi nzambe wana ko bikisa ngai alors
tant que vous avez tenir moninga rigueur bolobi que non moninga wana et azolo bapona non azanzambe te eza pe kala baninga ya biso kaka peut-être biso batoleka na réseaux sociaux muchopi tendresse nani susu oyo tozo finga bandeko na ngai tant bino bozo finga ye mislo le pas fingi mislo le pe o ti pa kele ki na ngai hein yo na biso ko be makambo fo zala ndeo makambo nazo comprendre bino te nazo tout par cœur ya kala mo tonda o toni nazo ebate nene botai mama leki na biso mama leka Gabriel za mama leki na ngai na sengio pardon tant on a tellement na émission le ketchu na ina leki sango mango pour na bi eseke a oza incendie mais là on a sepela ki muke kat na yo ozo beta mais ozo bongisa na ba réserve voilà tozala mikolo toko bota binote neti yo za mama na biso poto bengo mama leki yo za mama oyo boti biso boti Gabriel boti biso nyonso na ba miraisa wana to benga koko to oboti ye alors yo no za le ko tina kati ya milieu na biso yo za mama ato sa oza leki pa na biso moza mama poto bengo mama leki yo ne sko ça c'est fort soko monika ka artiste comédien ba soane et pese nungu yo soko lega pour na biso atake mama na biso obomaka moto ovantaka biso o pesa biso wa conseil pour tozonga na nzela et là on a osengo yangwana pona ko so te ma sœur soki yo bazo yebisa yo te batu mususu bazo sepelate na nene wana zo lakisa nini nene wana ngazaka na hypocrite nga na bomba te na so vérité OK bazo loba na ba tournage ba tournage nga na kenda oh mais na ba réseaux sociaux quand on débat bazo benga bino na ba réseaux sociaux tournage te tu ko ça tournage at makambo pardon oh papa yo bongo na batu oh makila masizinga mona to éviter en tout cas na osengo ma sœur yo minde to sotando ya baranga surtout côté na PV na privé au scientifiquement que respect ya na leki nyonso nene na ngai obi na ninga ko mingi taka na la grâce tanto ya mana na grâce to ya mani ya te ya okena ntezela voilà au moni kaka ndenge ozo sala nga wana so sala ba ya mususu wana ezala isengo mingi bébé elo na osenga ya ngwana chana se toza bana nayo donc voilà. OK, merci Teromo Komanasuka, la question moko yako tuna merci na maître Kazi balobi maître Kazi. Oui, maître Kazi en tout cas merci na oyo sala pour na Congo vraiment azo laksa vraiment que solo vraiment que non moi na Congo azande boye un vrai congolais il faut linga mboka na yo un vrai congolais ko trahir mboka na été a ko détruire mboka na été en tout cas merci na maître Kazi merci na Congo Uni merci na oyo pour partir na biso c'est Congo Uni merci na bato nyonso baza vraiment derrière maître Kazi boyende ezalaka en tout cas wana moni notre papa Cordon Dodiboteka futur honorable vraiment je te salue là où vous êtes là où tu es même vous êtes vous comprenez français ngai te ngai lingala nde yangai français bakolo nango ba mba sala irek na français merci donc vraiment maître Kazi ce qui pose a besoin peut que noter la match na ngai na qui ne peut que se distraire moquer en tout cas boye na bino kaka chez maître Kazi bo monika centre ligne ndonge na matongi na kauka wana maître Kazi azawana okolia okomela donc kitoko okozala no de cité botu na yemoko prince tanga ayaka maître Kazi tanga yambaka papa moko donc azarane bien na mutu nyonso quoi donc ya moko bien ya moko ebo solo là donc so ozana maître Kazi au senti que na vraiment na vrai maître ngasko tara certain bagage ko na maître Kazi taka certain bagage ko na maître Kazi taka héritier watana biskoyo na maître Kazi donc kitoko. OK, merci vraiment, merci na maman Claudine, maman na Keta, na Dodiane na Paris, Stone manager, merci na yo pe maman Jacques Bibombolo, merci na yo Valencia na Paris, Divine Abongi, merci vraiment to na suka vraiment na ko zango tno question te pour mutu le camine na théâtre. Tout le monde a kuna 2 minutes zongi boyena de Londres, kuna 2 minutes kuna na Duce, kuna 2 minutes na ans, kuna ans na la duchesse o kita lelo susu. Moi boyo kaneza ezo zalate entre duchesse na ans par rapport ya makambo elekaki na internet que ans admarana
Karine Mokonzi oyo bablo kwane bimaki piseri moi mobulu pe c'est ça qui est passé ya yo ka bablo kwane ngwana o ya le bike abima mabe na bato théâtre o andima lelo a ridiculiser mama Kalunga pona ko protéger camarade na ye lelo boyo kane salati. Oui, merci pour na mutuna oyo pour na makamba bata poto ba bazana poto et lok ba wel na poto na ngana yo to ebiti. Donc et là on a aussi na bango bamba lubaki na poto toza bien toza na bomoko to linganaka na yo ka nga partir zena la guerrière na yo ka ngo na ni Maxi Bondo wendenga lobaka na yo ka ngo na ba ndeko mususu nde ba lobaka tout ça ba ya po ba ya Jennifer nde ba lobaka. Donc et là on a aussi na bango balongola ba trouble wana balongola vraiment trouble wana parce que ils ont pris sa Sony, l'artiste à Kinshasa, na poto, tout ça na trouble na Angola, pe pas yé ko kota sos na Angola. Donc trouble les autres kota makasi. Mais aussi longtemps tout ça biso na biso ba artiste. Ba artiste pe ka ya mboka moko. Donc to éviter ba biloko oyo basalaki, ba lobaki, oya bimagana nani, oya kindaki boya, to éviter biloko na pardon mande ko na biso et aussi sa biso valeur na respect. Et là on a aussi la binoka en tout cas il y a José de Londres na ebino makambo té donc bima na makambo ya José yo té ya ngai yo bien José o bien José makambo tango bima o bima molo baka na ngai ans luzolo tango makambo bima o bima molo baka na ngai vraiment na osonga binoka ba makambo yo tango ça ka ba témoignage na ngai no ba bima mba ebisa ka ngai makambo ebisa ki ngai na saleli yango mais na moni ke bino mo bozongi na ba makambo yango alors to éviter ba makambo oyo en la richesse baza ba camarade. Donc toko kota makambo na bango te eza lokola okoti makambo ya epela na 7e bagarre. Donc ce côté makambo epela na 7e bagarre donc otikali na soni. Donc voilà. Donc en la richesse makambo na bango ba bandeni na obongisa yango 2 minutes na vie na jeu de Londres ba banango depuis ba guerre na bango bilamba makambo na bango. Donc et l'autre aussi na bango ba tcha na se. Après koti mamba ya 7e na Marie-Jeanne 7e bagana Marie-Jeanne ndenge. Vous avez camarade non? Marie-Jeanne, c'est ma sœur. Na ki na ko tourner. Té, on ngana sa hypocrite té. Marie-Jeanne to ki na ba copte. Marie-Jeanne na ki na pas na ye to solo lui to c'est qui na normal na tournage. Pour te tourner pas Marie-Jeanne Bolole merci vraiment Marie-Jeanne Bolole ça option da kuna ye to tourner. Donc en tout cas merci to lié to meli do ambarabiso qui toko makasi même boui ozo monde. Mais ma solo on a solo là na mame pela yango te non so na Marie-Jeanne tout ça la hypocrisie tout ça la hypocrisie de la paix depuis Calais de la paix tout ça la ka baninga ta tout ça pas monoueri de la paix a comment qui maman passe a comment déjà maman pasteur de la paix a bala de la paix a changé ba structure na makambo na ye mais to solo so na ça problème na ngai na yebisaka ye eza ndenge mo na buibui ozomo so na ça problème na ngai na yebisaka ye ni pas problème na ngana c'est qui na solo na que moi na papa na ngai tabo ndengi wana ndemo na penalty na solo na bandeko na nga na ba harmonie nyoso mais epela nde na kozonga kaka na ye na ozonga na ye na ozonga na ye na fatu ka embete ka fatu ka embete to za baninga te fatu ka te ko tout ça hypocrisie pour nga ça na bato na linga otanga suba komba bato te pour nous éviter des problèmes. Faites que vous solo la carte, au sekaka, il y a bien tout bad. Badning za muto pour ebi moi secret na nga pe na ebi ngai. Faut ebi secret na nga te nga pe na ebi secret na ete. Oh tout ça ba réaliste. Ata yemo ko so yamba so no c'était baga tout ça baninga te. Déjà nga mingi bata tete basi ba boya nga batika ko za baninga na ngai te. Bonga nga no ndimaka na makasi. Baninga ba matop, baninga. Maman top c'est ma grande sœur chérie. Zela Malembe. Zela. Maman top aza grande sœur nanga mais to solo la na épée to stafa na épée ozo monde ayebi pe secret nanga nga pe na yebi pe secret na secret grave que notre mususu ana na problème moko bo mat ozo comprendre Ange Maïcha na oko saoti Ange Maïcha aza camarade ya Bijou la reine to bana ko fréquenter pour ngazaki moninga Bijou à travers Bijou to bana ko za pe na ye là c'est un ami à moi. C'est bon, merci. Comme na souka ya émission nabiso vraiment ba tonot ba tout Hollanda. Vraiment 2-3 personnes na ba otala yo pe
il va sur pour l'émission. Oui, en tout cas, la personne qui est artiste et comédien sur RDC, Naibi qui est Zidane a passé avec opération, a commis bien, Sizou, n'a pas sur Mbote Belé Bisiko Zali, Lobota n'a pas sur Mbote Belé Bisiko Zali, n'a pas sur Mbote na Epela et Sambo Georgine Ochichi, na yela fort, n'a pas sur Mbote Belé, ba Mama Kalunga, ba Suzy Bantu, ba Via Queen Mada Kilo ya Monde, Nana Amelia, bon Nana Amelia, na yena émission n'a pas sur Mbote pour n'a pas sur Mbote. Ma camarade na Nana Amelia. Camarade. Fille wana zaka kimia mo. Camarade. Te to za ba camarade te na Nana Amelia. Nga lubaka na ba vérité. Nana Amelia to banda ko solola. Mais ba secret na nga ayebi te nga pe na yebi ayeti. Mais to no zala zala nazo baka période mo ba sona na bijou la reine. Na lemba si je me trompe pas kala. Wan to za mike biso nyonso. Bangba bunda. Nga biseka biko buza bijou te buja bunda kana ete tika. C'était fou. Donc voilà. Amen. 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 Bongo bien. Surtout zo bala bongo eza malamu mingi. Vraiment, il y a un mituni. Est-ce que bateau ne peut pas na ba makambu na ngai? Vraiment merci beaucoup. Na pesi mbote na ba artiste et comédien nyonso bozé belé vraiment ici pechanga. Félicitations na musala na vraiment en tout cas qui est toujours liboso. Tout le monde a été problème mais na na cœur na ye. Honorer ba maman mais bino bande boyo soutenir yeti. Nga vraiment en tout cas na yeba kité jipe masamba mutayisa kinga ke non mu pesha lobi obengaye. Mpêche na benga quitté la Karine pas la pour mon année ya clôturement de la femme de basaiba na yeba ikudu avec ça côté mais nous doit nous douce partout hein on comprend dans moi poser nous douce ya pechanga te ya pechanga au moins ya pechanga na singa na te pechanga ibisinga bien abenga machi to benga na ba machi ko bosa na te o sala nga si ngai nde mun na bima be o poko na zo belango po ngani na bima be. Karine pas là en tout cas 12 ans il y a quartier là. Karine pas moi baloté qui a un problème. Karine pas là bon quand même azana baté belé ko benga ezaka ngaka artiste té il y a beaucoup des artistes donc voilà ezaka té ka foka ngaka za ba bloka bato surtout non parce que tout artiste tout est belé et puis la zala quitté est-ce que peut pas parce que ça 20 pour ce qu'on a besoin de 12 c'est la savante voilà Marie-Jeanne Bolola zalagité Boubou zalagité mais ça nga moka artiste c'était dans tout le cas baguerre au moins bilo yango to créer ba polémique ezangatine donc voilà donc so moninga bengi sote elingo lo bateke non c'est galinga côté té donc pour ngai na kina ba émission Karine Pala na kina na sala benga donc voilà donc pour mon non tout ça bien donc tu éviter ba bilo ko ala surtout vraiment en tout cas merci na yo presse vraiment en tout cas. Merci na caméraman na Bisopé. Miga Malouzi vraiment en tout cas merci na gentillesse na yo. Merci na yo pendenge bisika to vandi awata musuba ko tuna awozaki place nini na beau marché pas fifi siwa. Donc fille moko bien donc talara donc awa kolia ko mela kitoko donc nous sommes en posa o nini donc on se retrouver et pas fifi siwa. Donc voilà, na pesi mbote na conseiller na ko pesa mbote na pesi mbote na conseiller na ngai docteur Bernard Yaidi en direct des États-Unis Yaidi na pesi mbote na portako na cœur merci na ba conseiller na vraiment pesa ngai merci na pasteur John en direct de na London na pesi mbote belé merci pe lisusu na pasteur Pedro Manene na moi c'est maman Sylvie Manene vraiment en tout cas merci na ba conseil na binopé moi c'est maman Sylvie Manene aza coiffeuse à salaka batu basuki à partir de Potokuna donc à tous aux États-Unis so boingi bango so betika Pedro Manene ou bien Sylvie Manene okozwaye moko mobimba donc à salaka makambone kitoko musala kitoko donc okozala no de cité oko bala maquillage ko décorer o balatisa yo ba maquiller yo obima lokola donc Angelina Lola donc il est azawana rosala pona bino donc vraiment en tout cas merci nayo merci na bana nanga yandaku mes enfants Nélicia Malou la Maison Blanche Kevin Kadi Luka KM Stéphie à l'école le 3e nanga pour na essayer bango fo na bota so il balé était fo bota non voilà so il balé était fo bota oui fo bota bon bota na hein so il balé était fo bota bota na mobile non na mobile voilà maninga ba bala te mobile on so mo longo so bota na bina pa bobala na binoti yo so mpe mutu ba ko bala na pe azobota libala peso ko bota peso yate so il va être fo bota parada faire le moi tout ça mikolo ah bon non nzela mukuse te nga nzela mukuse te
te nzela mukuse te nga vraiment et na noté na boti so nga na mbala nga malembe to so bongisa na biso ba na biso ti to ba na biso na sala bana misato aux parents maman 19 ans 17 ans 15 ans au msolande carrément moulay. C'est bon, merci. Nous avons tout aussi le Bakou, il y a Kolanda émission Oyo vraiment. Maman Véronique Biakana à Londres et Maman Vérombi. Maman Vérombi, Maman Vérombi. Ya Kulutu Portos, Stone Kasongo, bandeko na ngai Bazali. Maman Véro, Maman Véro pena ayaki Kisasa. Vous allez na hier. Vraiment Maman Véro. Na piso moté bilé. Na mona Kulutu Portos. Na leli. Vraiment merci. Maman Véronique Biakape na Canada, na pese bambote belé. Vie na ngai pe Kosfo Mutoto, na pese bambote belé bisika zali vraiment en tout cas. Merci na bino bozola na biso. Numéro na téléphone c'est plus 243 89 39 72 708. Vraiment merci beaucoup. Na bosane petite sœur chérie Charlène Toubadi. Donc maman la bonne berger la piste en beauté belé nani Charlène charmante et puis tout bas dit monter ma Serge Conde la piste en beauté belé donc voilà merci Nayope. OK merci na betono tout vos bakou ya Kolanda émission nabino ya lelo vraiment merci beaucoup continuer ko s'abonner massivement pour jamais déci. C'est émission de lelo na mbino Mireille 7e baga étage asuka auto vraiment tant ya ko solola na vraiment merci na réalisation pe merci na Nana Amelia Oaza Pembeni Amelia Lute vraiment il y a bien au prince Lwamba au bobenga la combo ya Paul Mukendi pour na mituna tout le monde na émission ekoya